Tabambasi jomo bezo avanti et puis simba kita ngaluka imba bablo moye mbaba iiwa makamba visa bakosa makambo nyonso ne mona batuti ndeni yozo za citation ya koluka ndenge nini baninga bazo visa mais là yozo ki visa batu baluka kite ndenge nyozo visa bae bamoni ka oleison na TV na basaki ondozo tekela mapango babi batu osa makambo ne mona yote ese ngaso na obala fona yo yebisa ke lokola yo chaka oyebisaka batu ke no yo kobalo lakisa batu to kobala ngape na sa ne mona bozaka sipu omolika batu na poto ya kosa mamne mona batu na lobi ya zanani azana eloko te na ninga ma ba visa na batu basala ngo bazali ya bineni basala passeport yeso no simba so ça avantage na yobo place mo be ko lukaka te o salama netse merci lo nani o petit nani petit ma utangola nani petit ma utangola sa émission so nani ba be se queen sogi Lisa la queen petit c'est o bota sheba na set na ngola fa na ngola ba parler ta ngola na wese za raté angola wese za raté bo sumana ba sachi kuna uluki za TV papa ba ici so Lisa petit on a bena Lisa na kisasa a touché ferré azoba ke na émission le moi ça na idol yo imbécile là wazoba yo ya fu ici dans kokate parler ku to futate balobi King France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien King France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe balobi so to ba minte musala ne makam abonné massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pas ba congolais yonde makam King France Télévision ne makam salande makam. Voilà, King France Télévision, meilleur canal de l'actualité, la chaîne qui vous informe à chaque moment parce que vous informer, c'est notre souci majeur avec votre humble serviteur Yannick Wenge Motatonda la Kibonzambe. Merci de la confiance, fidélité au Bosa la Bisso, Bosa tellement ébélé partout dans le monde entier, Bosa ko s'abonner, Bosa partager, Bosa aimer, Bosa commenter. Et ça la Bisso vraiment malade mingi na confiance au Bosa la Bisso à travers cette émission aujourd'hui. Je reçois pour vous Isémile la maître supérieur. Avec lui, on va parler sur départ. Il y a Ambassi Bourgeois na kati ya F victime, il y a autre ça la point de presse a déclaré officiellement qu'il a quitté groupe F victime. Il a fallu pour pas to solo na kati émission yo peut to robeta li solo. Il y a Arena déjà plus de 80 visas et bimi mais fait rigolo toujours silence. Donc le 20 dans le 21 Kalamingité awa donc to solo à travers cette émission avec maître supérieur Isémile. Bonjour, bienvenue dans cette émission. Yannick Wenge de l'Isusu. Isémile maître supérieur. T'es ça dans le vrai. Yo ça kanganga to ça mutu normal car. Di nganga c'est trop dit. OK. Ngangi balimbo ngeto nini balingo mi ba imutu. Di ba imutu. Iba imutu nganga mo ya ba baluba bakoza pe na kindokina bango bapesa mo kumomo ezaka nango pena te so pe nini bato mona ambassade longwe pa fali pupa bango ba to beta 3 arena bango ba voyager trop mais ye kaka na moment où bazo préparer kuta arena Bordeaux te kata na bane loko préparer ti eloko ba préparer ça ti vous comprenez eloko préparer ça ti bango ba idoji na bango musique na orchestre na bango ne za orchestre mauvais bato ba liboso o ba yimbaka na ye jeune wana o lobake no azaka so indeke mapapu ba okata ngo kala mingi te ya lobake no orchestre na eza groupe d'accompagnement na ebite nchiki nini o yatangaka abulaka mo wana po mwaka muta zo ba complexe okuta dana imbécile la zo de lo sa te yo okuta na kisasa eza orchestre kala to cha libaya ba komi muzika tout ezaki muzika. Vous comprenez? Il y a autant de bateau musique à collaborer à outa na village, je sais pas outa wa plutôt bagate. Mais au moins ba tout ça pas problème. Yo écoute le mot bezarana kisasa. A sala ni musique a kenda pe col moroté a yekola guitare place moroté tout à monnaie on a mis sur basu. Alors neni ozo bageno non ça groupe d'accompagnement. Mais habiter mon dictionnaire on a na limite na paye na bango. Les mères na bango zagi père na bango ba excuser nga kufa
dictionnaire c'est impossible de goza la bête et ça m'a tigate bazo expliquer au moins sozo ne lo mona kisasa au moins la ministre na musique ya kisasa to banana ba kombo beta ka ba beta drum bazuli baya almaz boye biango et ça bon habite so ya bota magana ajisa pesa na so mona almaz de almaz ba la ba guitare serge ba singa ba nylon o to sala ba nobo to ke pêcher non voilà yango bandosa ela almaz to ebiango na makita ba orchestre tout ezalaka na kisasa to chaka libaya na coin ya veni alors aya ko changer histoire ya musique te ezate que so au voyager so yi au sali so yi di voyage après ba oye ça va tout que non na l'équipe ba tout na ko voyager faut ça mutu et ça bien dit pour enlever ça perdre na binote enlever ça perdre na binote visa oyebine po bato basala bloko wana bazala alors sozwi chance ya okende voyage ata 20 koloba te ke non naleki wenge na makambo kovoyage voilà yango siko ezoya na problème ya musique masala za mama na tente azoya oyebisa bato ke non ye azalaka na groupe d'accompagnement groupe ya père na bino ya famille na bino bien ya famille soki ipupa simba soki kombona mosu ezalaka nani kombona aigle te kombona mboka ezalaka nani soki timba banini aposalelo mobile no yozaka groupe d'accompagnement eza qui est accompagnement na habité soki na bato yango azwaka bango na pane bakompagnaka yo et puis orchestre ba accompagnant bato yango baza wana ntango oaccompagne mutu ye moko na bemission so aleki o bamusicien nango ozomona te ozazoba osala biso baconfuse bourgeon ndenge alongwe yo bourgeon ndenge alongwe depuis akota orchestre wana ye mo aloba beta kombe 10 ans 13 ans. Na habité 13 ans. Da azata na camarade moko ya poto o abwaka vocal moko. Bilambato azana vocal moko te o abwaka baninga na ye. Ba play yo bazaka na poto ezate. Bilambato mona kana zo kenda cha bambebu zaka banzele baki Mario donda zana ana rien. Sko okoto ke c'est mauvais idoja qui Suède. Répétition na monate depuis F on ceux qui victime na bi ta orchestre mako na F victime parce que la victime moi les a bambasi répétez ça ba victime moi les a bambasi adam merci il y a les gars baté alati acha azobat on la maman na zoba fo le to revenir babi na bino fiti et ko rattraper bino yango zo rattraper unity ana vocal moko te na vie na mobimba 12 ans. Surtout 12 ans, il y a F, ma victime, bien la victime, voilà. 12 ans, voyager trop, il y a Robina, t'as 12 ans, Robina. 12 ans, Robina. 12 ans, Robina. Depuis, t'as ta carrière, non, ça va tout la journée, ça va, non, na salaga 12 ans, Robina. Pendant, pas orchestre, F victime, mais un groupe d'accompagnement, à complexer dans le président là-bas. Na Congo, tu veux les arabes orchestre. O chanze ayena nenge na yete auta orchestre confiance zo bayena nenge na temno mambolo ba auti kuna nga changer ma auta kuna yende ngazana asani test asala elo monte bakena bazwa ba no lambai bazwa na idée basala faire na wengi faire aya na wengi aya test à l'époque ba jeune wana obo bazoye mana ya wengi oyo no test ndi oh toba Zimbabwe toba nabi wenye zobeta jibazana Adolphe Azana Bezibu Azana we Azana Ale Makaba Pela Bazana oya test nini scope masana oza aya test na wengi alors otanga bakumba fali ozomote bosa wambrema tobi histoire baba fali numéro 1 te numéro 1 awa pina chaki ya perdre bango na accompagnement zobeta F ceux qui ba victime na ye batunya ta mona ba comment bokoza bazoba bino ba jeune asayebisa bango ke nezana bino bosalaka rien nga salaka 99% et puis ba jeune ba bazoba yaka ba complexé ya poto na mbazi ba musicien mais quand on a bourgeois longwe te bourgeois zoba imbécile ya no mama be apamba pamba Betinga na expliquer bourgeois azazoba leka na TV azoba kenda de wendo sininyo abandela babiloko wana bourgeois mtalobango yo mtaloba kenda de wendo tutazonga yo de wendo kasi yo beto tawa ki danse ki 12 ans depuis de wendo tisoyi soki bebe chanda ki 12 ans na ya carrière na ezaka mabina na mabina yesa so focal o sala wa ta play mo na poto azati
les premiers ya batutu à sans vocal sans zembo babi sans vocal na ko longwana mamu c'est l'impact c'est deux et ça n'est pas dit écoute ba album kolonga bazomba besinga pas théâtre kundana écoute ba arena ya faire alemi kobina ba akimi kobina alemi kobina alemi kobina pour bachai ba de concert à boroto ba te ka se mafuta ba peso nini kuna sko ba no bina kaka alemi kobina mona nena ko sika wote abi deja longwa ngai papa bolongwa te zonga kuna za ga obira azonga ne singa na yo bisa papa zonga wana media wana lego moko te oyo loba la visa suba kecho ba swagi baso swagi beta swagi banda depuis le monde a été monde bato basala bilamba balembati eza génération musique ba biyemba yo kantie ka so mati 16 voyage bobeti 3 arena eza musique eza yemba tika archive première émission au sala ba tuno kaka na carrière notre 13 à 12 ans oyemba ta vocal nini obwaka nani oyemba shanini ide nini kabambasi jomo velo avanti et puis simba kita kaluka imba bablo boyemba ba wala okasa na bizo ta pesa ba auta pa shiga donc kitamboza central ya batu babina kaluke gedo ba chanteur bazali mais bazalaka ba chanteur akala o lelo bo ba noto rectifier yeyu mana asala groupe d'accompagnement complexé après yo ça va durer non yo za ka number 1 ye fa longwati ambassi please zonga na reso o le mobina ya ole mobina te zonga swede bobina ka okibi baraba rebe ta France Bordeaux Kovo arena Kovo c'est nani c'est ba LBC c'est bilo ni na Bordeaux wa beta na Bordeaux ba beta ale moment d'avion ba bi à Bordeaux na biye te kamate ba mo na de te kamano de ni yo beta concert yo mo lo belangoti kako lega TV ngai na salaga soki conseil opesa yibena akopesa na conseil yetimba na kopesa na ni conseil na kisasa sala binonini na comprendre te asala eloko te a imbécile yazo na makambo one muziki one pera baba za misise so za kata mwana ya lwa moto ngoto nima pera mwana muziki pera baba misise te yi ayatama atomboli papa ko kata atombel atombola neti nini yo kuta makambo mobeza kana kisasa nesi yo wesanga ye jeune wana timba atombolani te atombolani ti mutozana n na mutema de eza ye ba ngala ke yo le n bisoto mboka moko na Congo ndeza na gouvernement za na irresponsable to kana ba problème na robwa kana ba gouvernement solo siko ye azo expliquer batuke no ya za kana ba wario ya bide ke reso to che ya 2035 na 2040 wario na okende comment mutu azo ignorer eloko ezala yazo ba o batu basale za ka fo ya sali nde za ka vrai et puis ba petit mot ba na internet les imbéciles na petit mot bef papa la bango abota ye a imbécile ba mo ba imbécile aka tsa so ba lo ba français yena mo na aza ne ligoro petit mot mi sumine ne so demain bazaye soki bev demain mumbaya zoba alo ba français belé anga pesa tuba baba akomi donner de leçons de asakota ta conseil mo zaiko depuis le monde a été zaï nana ni sus au jusqu'au jeune mo zaï na fisi za Jansville alu ka sa si mef et simbizi aso comment ça là c'est aido imbécile ata hazana yo vila ala na bajenga aso ya akeki sasa ato expliquer batuke no ya beta musique ma piano biso to ubeli ana South Africa yo ya kutuko ya oyo luka santé onya aiba butebele akena disasa kuna amakane fere na loyengo ondiyeye na disasa kota ta conseil moko ya pamba to ibe yuso so yakini kota te wana sila yeba aido na bombaya so papa na bombaya so yiwana atani sochi fa lukela ya mbongo atini ya poto ke considérer betidi na ya ma journalisme na yo wana ozo ke pe individu fali tellement moko est capable nanu ya ko chabino maboko boluki na mikili na ndenge ya musicien aloke poto pona visa jeune moko ya visa de travail ayoleki na nzela donc on sait pas poto ya basi ya ba moi
est-ce sosali na mwana poto yo yeba mikili yo zo lo bana fait fali bo fala même ba ministère visa complication ba nini balobi na yo makamba visa bakosa makambo nyonso nde mona batuti ndeni yo zo assistation ya koluka ndenge nini baninga bazo visa mais là yo zo ki visa bato balukaki te ndenge nini ozo visa ba moni ka olekiso na TV na basaki ondozo tekela mapango babi batu bosa makamune mona yote ese ngaso na obala fona yo yebisa ke lokola yo chaka oyebisaka batu ke no yo kobalo lakisa batu so kobala ngapi na sa ne mona bozaka sipi omonika batu na poto ya kosa makamune mona batu na lobi ya zanani azana eloko te na ninga ma ba visa na batu basala ngo bazali ya bineni basala passeport yeso no simba sans un avantage na yo bo place mo be ko lukaka te o salama net merci lo nani oh petit nani petit ma utangola nani petit ma utangola sa émission so nani ba be se queen segi Lisa la queen petit c'est o bota so ba na set na ngola fa na ngola ba parler ta ngola na we se zarate angola we se zarate bo sumana ba sachi kuna uluki za TV papa ba ici so Lisa petit ona bina Lisa na kisasa a touché ferré azoba ke na émission ne mo sena na idol yo imbécile wazoba yo ya fuisi da okokate parla ku to futate ok ko kuno zo ba teni yo sala te fazer na fuisi après que kisasa alors on peut ça donner des leçons na uta fuisi a fuisi yo ba bio yo jobu ba yo idol après si petit wana Lisa a utangola babotisi na bazai wanyoso libale simite atanda ku ya futi la $100 chers téléspectateurs papa okate émission ndenge ni ba expliquer moi na Lisa après ça faire de aller rappeler émission tanga ba concert fala beta ya fala beta 54 états ya ni États-Unis ya 54 états yo merci là babotisi bana no bazaba comme rofinga bon bana ne bazawa pituna ye Lisa ona bana ne bazaba a échoué dans Angola avec Kisasa. Yo kasi so parler français bien. Parler batu. Koloba français n'a rien à voir. Solo bi français be le une mission so ba na yo etaba Lisa yo le manano. Na kini to yebate. Bulo ni no so na Kisasa pa ngolo raté. Ya nemo yena aido arata awa na fuisi. Asa yi janspile esimbita. Asa yi janspila. Ba matoko la so ngele ni sa akoba journaliste mobe. To so yebate ba langage mutu. Papa ko pesa ba tu bespoir te. Baba imbécile, nesi nani Mumbai, maman imbécile. Papa na Mumbai wana so yi na ebite ba viongo ba pere mna wasari ba chingi bele batangi sabino. Donc va na TV, on va expliquer ba tu fali à l'équipe ba tu ne musique ya Congo et ça va fali. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On a montré que tout vraiment les likolo mingi. To komina suka. Baba zoba. Message to komina suka pour monitor na 4 émission pour message zaka Lisa Mumbai. Petit mobe va zoba si ça chika wa si ça bien te aya pesa va donner de la sawa viser ça. Papa bila bitanze l'ambassade na ville ki sasa. Ce qui bev yo petit bev. Yena na nuance et janona. C'est aido. Papa bila ye bi place la zo visa. Faut pas ta famille na bilo pour ya toucher ma ferry. Nous avons fait un groupe d'accompagnement. Égoïste. Azo bagaya travailler, yo beta kita, yo moko chaka sinyo moko, ya robo jeune on a alembi kobina. Alongo. Bata maboma, après le raté, va ba fala beta. Ba biso so beti 16 conseils bien. Nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes bakana na monitor émission ezamo likolo mingi on a CP na ningi to 4 émissions parce que maître Sibaya bango. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup à Maman Miminduma. Maman Miminduma na kati ya Bundes. Maman Miminduma. En tout cas, on a Maman Ngai. Donc maman sala maman bien. Maman oyo ayebi ko batela libota ko batela famille na ye. Maman Miminduma na pesio mbote na ozotala biso na pesi petit nanga Pape Swag le grand rappeur Pape Swag na kati ya Londres. Merci beaucoup, vous aurez toujours belé botala ki biso. D'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Balobi Kill France Télévision Nemakam. Osa bezuta ba film bien. Ota la émission bien. Kill France Télévision Nemakam. Chaîne moko ya kanda. Aïe aïe aïe. Balobi so to lo ba minti. Musala Nemakam. Abonnez massivement
la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge Yannick Wenge Béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique, masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zongi pa ba Congolais.